chaîne de Samoko na Katia Paris, Flair Monde HD, Yadembo. Chers amis internet, na appel Silongo Tebisila Bozali, Bozabon en direct, il y a Flair Monde HD, na plateau Bozomon a bien Nazanga Moroté, Nazana Papa Philippe. Donc, quand ils sont représentés, parce que bah, émission est déjà, et ça, papa me l'a mis vraiment boigna pour tout améliorer. Connaissance na biso place to yeba kité mais to mekal susu o yeba le susu abatila la biso ba 1+ na makambo oyo etali mboka na biso. Alors boyebi actualité ngezali actualité sengara ke to lukaye na ba histoire na masolo ya mboka esenga pekaka to lukaye yango na vraiment to lukaye pour to sola na ye masolo ebele to na kana dévoler pour to sola ne lelo mais mingi to vanda na drapeau. Pourquoi tout ça mboka non sur la drapeau pourquoi drapeau na mboka na biso alors Congo est parmi pays oyo et ça drapeau au moins 3 ou 4 si je ne me trompe pas et ba changement wana na ba signification ba drapeau wana hier ko expliquer biso lelo alors tous les Congolais au une émission oyo au partager au s'abonner parce que makambo ko dévoiler lelo et ça vraiment très important et très capital pour na bana na biso moni. Kotala ebo mona kena papa zana nous mais on ne sait jamais parce que oh nzamba bomse la rabiso alors to profiter na connaissance wana otali émission au partager au commenter so pour lingo benga au bengi pona o approfondir connaissance musus parce que ya zana wana eza musala na e oyo azosa la biso mikolo donc na monopoliser parole te bambote na tout le monde oyo ba soutenir rabiso Isabelle Mutobo bambote vraiment esika ozali alors bonjour. Bonjour. Bonjour, Papa Philippe. Bonne santé. Bonjour, maman. Santé, ça va? Il va pas. Mais ça va. Mais on nous a dit, mais pas hein? Tout le monde toujours la bonne mine, maramoute ça bien. On a une voiture, ce qui bâtit langue. Baroui, on est bomba menacé. Ah. Là, tout le monde a la langue. Ok, merci beaucoup. Alors, l'autre, sur la nom, 2 ou 3 sujets. Déjà, nabi ki ya kabilo lingango mingi te mais to retourne quand même. Alors qu'est-ce qui empêche président actuel président Félix Antoine Tshisekedi ya okanga Kabila avec tous les preuves oyo ezomona na miso biso tozomona libanda mboka na ba bazana mboka ba preuve surtout ezawana eloko nini ezozanga que Félix Antoine Tshisekedi akanga Kabila. Oyebi mama tozana deux mondes. OK. Na demande wana bango kuna baza ba politicien. OK. Baza na ba raison na bango oyo ngai na yo toujours ignorer. Toyebi te. Mais lokola nzambe asala biso bato ati conscience na biso na kati. Quel que soit mboka oyo komi na idolâtrie moko à 90%. Mais nzambe apesa moto pour nous distinguer le bien et le mal. Exactement pour faut qu'il y ait une université. Non. Mayele wana nzamba apesa biso on a conscience. Parce que conscience c'est ali tribunal à muke avant tribunal à mune na nzambe benga yo. OK. Okoyi ko kende ko sala mabe la fleur tika. Vous avez conscience. Donc okoki jamais koko sa conscience. Okoki jamais ko trahir conscience. Na question na yo. Ezo sala ngai pasi na ndenge nini? Na Congo bayebi valeur ya mutu te. OK. Bayebi valeur ya mutu te. Culture nyonso to bebisa. Valeur ya mutu koma mbongo. Mais soki totali 15 millions oyo bakufi. Soki vraiment toyebi valeur ya muntu. Kobiso ba bantu babenga biso ba bantu pamba te muntu lelo bato belende basi bakanga misika wana. OK. Parce que 15 millions de personnes, 15 millions d'âmes. Omoni hein bato belende basi bakangami. Oye ko ya eya mais justice nzambe esaleme. Mais omoni ba discours moka milai pamba kokende koloba na koloba moto nyonso alinga loba po yebana. Même na ba télévision na biso yo za mona Congo monoko na yo lingala français akoloba na anglais te akoloba na français po peuple na ye mobimba ayoka yango wana na remercier ka mingi garçon moko na talaka ye soki mfumuna na za mutetela OK babenga soki
Mfumu, c'est un docteur en sciences politiques. Garçon na soka zo pesa analyse. Na lingala oza komona esengo. Soki Mobutu aumelaki. Aumelaki pona nini pona monoko wana? Parce qu'il y a qui na écoute à peuple. Oh. Tanga zako loba. Ata yo liaki mfumbo abike mama journaliste aliaki mfumbo. On soit liaki mfumbo ba sepeli. Ba soda bazwa kimbongo ya mapusa. Voilà. Ba sepeli. Bino boko yaka na ba gros mots. Hein? Ceci, mais. Et en plus, le français, il faut maîtriser presque 4000 mots de vocabulaire. Oui. C'est ce que j'ai appris à l'école. Ah ouais. Avec mon professeur Tindman. Ningana za incapable na ebi kutuko lubamuti. Na mekakakaka. Voilà maman. Donc na likambu nenge kabila wana na ba preuve tozako yoka. Il fallait basala tout bakanga ye. Ezali kamba CPIT, abomi CPIT mais abomi ba congolais. Mais les Camerounais, c'est la CPI, mais CPI est nini? Abomi hollandais. Abomi hollandais. Abomi na Congo. Eza la justice ya mabe, eza la justice ya malamu. Na yebisa kiyo ke moto ayebi ko distinguer le bien hein, et le mal. Justice Nzambe Salima. 1.3. Ok, merci beaucoup. Justice Nzambe et Salama wana boki réponse na ya liboso. Alors lelo au Congolais Nzambe baleke bele quand ngo tu lo bala Congo mboka la mboka e koma na Nzambe nango tuzusu Nzambe ba paya to bakisi lisusu. Alors biso moko ba Congolais to ba fete na biso te. Alors lelo oyo lokola tozaki na semaine ya Pâques ndenge ba français ba lobaka ndenge mokili Vatican pe lobaka. Alors semaine ya Pâques pour na yo papa Philippe mais quand on expliquer ba Congolais Pâques e uta wapi po e koma na Congo na mboka na biso na Congo. Pâques e uti na civilisation judéo-chrétienne tant Moïse abimisaka bana Israël. OK, na Égypte. En Égypte. Mais le autre yo kota la paix histoire wana ça n'a jamais existé. OK. Histoire wana o babengaka ba hébreu. Hébreu lingi ko ba nomade. Un peuple nomade ouais. Donc ezali yo bantu bitambola. Voilà, bantu tango ba bimaki. Tango ba komaki ko bongo bango ko bimo ba bimaki. Lelo Poutine alaksi bino image te. Ouais. Hein? Bozo mona monte que le kuta e bomba maka? OK. Bokotia Jésus mis sous blé tout ça là, ça ezala ki philosophie occidentale pour na ko ça la domination sur le noir. Mais oui. Jamais, Jésus jamais n'a été un blanc, mais Moïse. Jamais. Il y a fondé la religion et le judaïsme. Mais pour nous, il a changé qui comboté. Atikala ika na combo africain. Moi, na baloroti na mai. Ma musu wa robenge massa. Musu wa benge Moshe. Musu Moses. Moses, donc, et sikawana. Et puis, Sokotali. Basi na yeba noir Éthiopie. Éthiopie. Alors esika onande tozuka tozonga na valeur parce que tokomi na tango moko oyo mokili ezali kobongwa na vitesse moko na koloba ya mbangu. Mais faut tokoma na habitude ya kotalaka ba signe de temps. OK. Ba signe de temps bozoka mote Congo. Armée à solo ezalaka te mais balembi kozwa Congo et malonga ezalaka te balembi minduki pe ezalaka te donc tozongi kaka lisusu na tango ya colonisation parce que force publique banani bakokomande babelge baofficier bazalaki te mais peuple wana tellement za peuple sacré parce que Congo ezali kombo divin et outi likolo oyo kaka Congo. Alors na bitumba bakenda baganya na Gambela oyo kaka Gambela na Éthiopie Birmanie na Sayo Asosa tala armée wana o babundela Éthiopie o babunda na etumba. Il y a 40-45. 14 et 18, biso na Kasavubu,
na sosa wana ba cimetière ya bato ya kala o babundaka 14 et 18 ezalaka wana yango ne cimetière oyo ezalaki en face ya mama poto okuta mama fo ya mama poto na nsima oyebi RTNC place ezali oui cimetière ezalaki wana bancien combattant yango moni baekolo mosusu bana na bango baza kozwa mayele na ndenge nini babatelaka bacimetière na bango merci ata yo lelo oyo mama azali me soki oboti bana na yo okende kotala omoni mama omoni koko na bino boye na boye na boye yango wana balobi ke kufa mboka ezalaka association de mort et de vivants na baoyo bakoya mboka etambolaka ndenge wana soki otangi meme yuda moko babengaka ye Raymond Aron naza na buku ne natangaka les pensées des courants sociologiques okay. alobaka yango monde ezali dominé par des esprits mais biso kuna bakoko bayebaka yango deja kala esengeli kozwa oyo ya malamu oyo ya mabe botika voilà ah ouais donc lokola donc histoire na biso neti na niveau commune à Kasavubu batombo ezalaka te mais histoire etikala alors pourquoi biso na bekole na biso batangisaka biso makambo wana te mais mama balanda kaka lopoto bazoteka biteka balanda lopoto omoni bango yo mona bango na télévision te na baveste veste je wana elongi etengami je mais qu'est-ce qu'on a à voir avec je obi ko draguer na lingala ezala kitoko oh yaso pa Philippe tika boye na nyonso ya solo kominyola yango vraiment na ndenge esengeli komanyola yango ezala kitoko l'exemple yango eza kodomine awa te tala bandibu nyonso barabe nyonso tonto mbote lingala kaka na lingala bokamwaka te parce ezali monoko euti epa nzambe ok oki mama alors mpona paki sikoyo bakongoli bakontinue kofete paki mama lokola eza ndenge wana baza libre tokopekisa bango na ndenge nini yo soki okomprendre olingi na yo tovandi na yo mais yebaka yango mundele asambelaka nzambe banoire na bandako loba likambo oyo depuis kala elelo jésus ye wana ozalaki na misu maron biso moi bakoko na biso bakobe nzambe moi awa mpe jésus tobengi nani le soleil et le vent ozomona yango te ozomona yango te esika wana donc bato oyo bainventa eloko te bayiba babaloli bachanze kaka mayele lelo evandeli na bango awa solidarité tout ça bazalaka na solidarité te bazalaki kobomana awa mais badio yango na afrique basécurité sociale nyonso omonaka bamoni yango mpa baafricain bayawa bamaterialize yango ekomi eloko ya solo mais l'humanité mais oui l'humanité c'est eza yo na ngai toke na biso. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, Nassir, vous comprenez déjà des témoins. Alors, tu recoues un sujet vraiment vendu ici, bisou les lots et ça les cas, tu déplacer toi au monde les lots. Alors, qui représente les drapeaux dans un pays? Hein, drapeau. Il en bas au Epiparawana. Mais bien on dit déjà lingala. Bendele. Bendele. Donc Bendele la saranine na mboka. Mais Bendele zali symbole ya mboka. Ok. Oyo eza kolakisa tolobaka ke identité mystique ya mboka. Ok. Parce que bana ya Israël tango bazalaki kokende tumba bazalaki ko camper na 4 symboles. Et pourtant bazalaki 12 hein. Mais otali ngombe azalaki wana bamsusu na drapeau na bango ezalaki symbole ya ngombe basusu ezalaki ya aigle basusu ezalaki ya mutu ya basusu ezalaki ya lion. Ok. 4 wana mais na 4 wana elingi koloba nini Yahweh. Donc parmi 12 boza na badrapeau metoponi kaka 4 elingi koloba te ke batiki bandeko wana basangani nde ezali nde lisanga oyo nzambe akoloba nzambe aza
juste. Ouais. Donc justice wana bokokoti sango même na ba oyo bakoya drapeau na bango bamoni yango te. Eza lokola Congo. Congo esangani na 4 langues. Swahili, Kikongo, Chiluba Lingala. Mais elingi koloba te. Batetela bazate. Bazate. Basingombe bazate. Obayaka. Donc, ezali image moko trône ya Nzambe. Et solidarité. Kiti ezalaka boni. 4 makolo. Voilà. Alors, biloko nyonso faut tolobela kango. Ok. Parce que Congo eza mboka moko mystique. Mais lokola tokoma ba soulard, tokoma ba vantard, vanité de vanité. Moyibi soka koti ba betile maboko. Ba beti maboko. Awa pe ekomaka ndengo wana. Ana uti lubwaku. Bazomona ngo lokumu. Mais kalezalaka njoko eza soni. Soni po na famille. Ozotala papa ya 60 ans la uti lubwaku. Na uti lubwaku. La uti Chine. Chine ngozo kanza mboka. Zokande. Voilà ndenge identité oyo tobebisi yango. Yango toza kobunda. Baye oyo baza koluka kaka ke non tozonga na nzela. Toza mingi toza minorité. Neyebaki minorité nde mutu aganisaka makambo. Ok, merci beaucoup, Pa Philippe. Alors, nayebi ke na Congo, tozaki na 3 drapeaux. Alors, à l'époque, tozaka na bleu avec 6 étoiles. Ou à l'époque, il y a indépendance. Après, il y a drapeau ya bleu na 6 étoiles. Symbole ya drapeau na époque, ou il y a l'excès. Nayebi te ceux qui est bandé ko changer na chaque gouvernement parce que Mobutu a déjà 32 ans. Ce qu'on a 1960, drapeau est bandé ko représenter ni. Maman. Après indépendance. Drapeau wana. Il y a bleu avec 6 étoiles. Ezalaki na puissance makasi. Drapeau wana ezalaki symbole ya. Drapeau wana ezalaki na sens moko monene. Ok. Donc ekoki ko pesa biso mayele par rapport ya makambo ezali ko leka. Parce que soko tali awa moni na komaki awa. O ezali discours ya Roosevelt le 30 juin. Mbula yo dwaka dipanda 30 juin 1941 mais biso yaki 1960. Alobi nini, un pays doit croire en 3 choses. Croire à son passé, okay, à son avenir et surtout à la capacité de sa population de tirer les leçons ou des leçons du passé pour construire un avenir meilleur pour son pays. Voilà. Donc, maman, tolobaka pona koloba te. Drapeau wana ezalaki drapeau moko solidaire. Betola na 6 ezalaki ko représenter les 6 provinces. C'est-à-dire les 6 provinces passé na royaume Congo ezalaka 6 provinces. Siko soko tali Lubumbashi ezalaka Katanga, Elisabethville. Voilà. Otali Kisangani, Bakongo, Otali Bandundu, Kasai. Équateur, Kasai Kakamoko, parce que c'était un même peuple. Ah ok, Luba. Luba. Donc, Esikana ezalaki ba province. Ba province wana esangana ki pona kobundela lipanda. To yokanaki to timundele dehors. Et lelo yango tozongi kaka toujours na makambo ya mobulu mbilinga. Mais to jwa exemple wana ya ba papa na biso ya 6 étoiles. Ba koko na biso bayebaka eloko yo lisanga libokwe na Kikongo Kintwadi bayebaka yango. Donc yango des significations ya Kintwadi. Mais Kintwadi donc to sangana. Ok. Donc outi na est
outi na baloja kuna ya lubefu. Ouais. Biso nyonso tosala nini? Tosangana. Oyo abengaka union fait la force. Ndenge devise belge. Kintwadi yangwana oyo Simon Kimbangu atikela biso alobaki. Voilà étoile wana. Alors, pourquoi, à partir de 1965, R. Mobutu a eu pouvoir, à Longoli Yango a commis biso na vert, jaune, rouge, de 1971 jusqu'à 1997. Ezaki pour la nini? Yambona zongisela yo question wana. Ezalaki na no drapeau ya rouge oyo monako ekata. OK. Drapeau wana ezalaki après conférence ya Lulu Abour, si me souvenir encore, oui, Lulu Abour. Donc en 1960, après indépendance. Après indépendance, tant balongoli drapeau yo. Bakendaki bichi rolongola drapeau ezaki nini? Mama, obiso balingi baboma yo. OK. Bakobebisa makambo ya kitoko bato. Bakomprenaki esangisaki bino, oyo kosala force na bino. OK. Wana sikozomona wana Europa wate. Ne bandaki kuna. Drapeau européen. Basanganiti. Biso pezalaki ndengo na pana indépendance. Parce que bosana te Congo ezali formé par des royaumes, des empires. Congo. Oui. Par exemple, Empire Congo, Lunda, Nani, Cuba, Anambongo, donc biso nyonso wana tosanganaki. Comprendre maman? Alors na lisangisi wana ezalika minoko mine Swahili, Kikongo, Chiluba na Lingala. Mais moutaye ko dominer siko nani Lingala. Lingala dominer pona nini ba musicien basali musala ya koyemba na Lingala epanzani na 4 coins ya république ya mboka. Ezaki lokwa l'évangile. Lingala to sala évangile à Lingala. Na ba soda pe zaki terme on doit utiliser. Ezalaki pe ya ba soda. OK. Obi Lingala uti wapi? C'est terme militaire. Yeah. Lingala euti na Bobangi. Kota ba nunu. OK. Euti wana. Alors soko tali langue wana Bobangi azalaki na 7 lettres. Et 7 ezalaka chiffre ya Nzambe. Ouais. 7 sacrements. Voilà. 7 wana. La plénitude ezanakati la totalité nyonso wana. Alors belge tango adjoui monoko wana a travaillé Lingala ayebaki te kaza kosangisa ba congolais. OK. Parce que Bobangi ezalaki langue commerciale. Donc Nzambe a utilisé kaka ennemi na yo. Mais oui. Oui maman. Toi na besoin Nzambe kitate parce que nyonso za misu na biso. Parce que soko tali yango. Jésus-Christ il fallait kobotama na Bethléem Ephrata. Mais il fallait Nzamba utiliser recensement. Il y a été ceux qui empereur Domitien Tangwana. Or na recensement na Jésus a kobotama na Bethléem Ephrata et pas David abotamaka. Po batu bamona ke ya solo azali descendant ya nani ya David. Otali Jean apôtre Jean bakamati batindi ye na île de Patmos. OK. Ne bango bakasaki balongi. Or que kuna ko la révélation ya Apocalypse bomona ko. Apocalypse des gens. Oui, Apocalypse ko. Oui. O ya suka Bible. Et zape ba congolais. Bango bakanisa ke soki to bomi ubangi Lingala bimi wana donc esika wana esili. Oh et ya kisus ko sangisa ba congolais. Yango mona ka kilelo Lingala puissance nango même l'étranger. Ouais. Parce que yeko la mona ba université wa Lingala. Ouais, lelo ba ko tangela ngo. Ne batu ba yeba kate. Moni bo zoba ya congolais. Yoko ndi ambassadeur États-Unis ya jwa kombo ya nzita.
oyokaka yango te ya so nazo biso vérité. Ah bon? Ambassadeur à biso ya ambassadeur ya baaméricain États-Unis ayaka na Congo akomi mpe kovanda mabele azwi kombo ya nzita mondele mpo na intérêt na ye mama akozwa nyonso akokombola me mpai salité ezali bakombolaka te. Voilà. Alors après indépendance bachanzaki drapeau wana bakomisaki yango oya bar rouge jaune voilà na bleu. Or selon révélation oyo nazwaki naobligaka te moto andima ngai me moto akende kosambela ezalaka bien ata moko andimi na Apocalypse 19 ezali nkembo munene epa ya nzambe na royaume oyo tobengi ya mpemba le royaume des esprits. Lelo tala drapeau oyo baza kodiscute mpo bazwa parti nini este ti wapi banda Bukavu ti wapi tina Lubumbashi tina Katanga sikoyo tala drapeau yango ekabwana dessin na parallèle boye donc bakata bino déjà parce que plan ya balkanisation ezali plan ya lelo te. Eloko naza kobangela yango wana et c'est réalisé. Pourquoi? Lelo bien sûr ba américain bona boye mais likambo ngo euti wapi euti na Angleterre États-Unis akoti Union européenne ekoti banani basala état ya Israël ebandi na banglais Palestine bomonaka bitumbati lelo oyo ebandi mpo na bango. Alors plan na bango pe ezalaka avant basala Israël na Palestine il fallait basala ngo Uganda, Congo, Rwanda na Burundi. Et pas monaka Israël oyo lelo. Il fallait zala wana. Donc ezali plan moko déjà au 19e siècle. O biso nan ba mama ko tuba botami te. Toyende kokutango. Alors eloko na nga sikoyo o nazako banga bokoki kolongola moto mais système etikali. Trompe aza éternel te. Est-ce que système wana tanga kotikala bakoluka su mutu mususu aya kotia mobulu esika wana te yango wana bakongolais ekotikala éternellement te. Lelo baaméricain me mundele tomoni yango awa basutenaki Kagame bato baza kokufa kuna bango nyonso monoko kokangama me lelo nzambe tellement alinga mboka wana ntango makambo ebandi kobongwana totika tolanda sikoyo kote mosusu donc position fixe epai na bango eyebanaka te balingaka te babimisa bango na poisa voilà babomamaka na nsima yango no Mobutu alobaka ntango makambo yaka ndongo bakolonialiste bakamataka mpe bandeko na biso moko bati bango liboso bango na nsima. Voilà mama yango leloko naza komona pasi mpona drapeau wana tokokota na drapeau tolobili nano oyo ya bokabwani sikoyo nalobi drapeau wana est ce que eza biso nde biso bacongolais nde tozongisi yango mpona accomplissement ya projet ya mindele to eza biso tozongisi yango kaka mpona raison mosusu na époque wana en fait oyebi après indépendance ndoki mosusu aza inconscient mosusu aza conscient sikoyo bazomona yango kitoko ndenge bar wana baza ba inconscient me batala lelo yo ndenge baza kobunda bazwa parti Kisangani tika tanga nyonso wana bazwa po soki otali Bukavu okokoma Kisangani facilement Kisangani okokoma mpe Katanga facilement donc drapeau wana mpo na ngai toza d'accord ekende eza drapeau ya balkanisation yango nomoni Félix na bareforme oyo aza kosala il faut tosigere mpe bamakambo mosusu achanger drapeau. Ah oui
pas changer drapeau. Ok, merci. Tozon à la CG wana mais expliquez si on a nous changement au Mobutu à Salaki par rapport à drapeau à 3 couleurs vert, jaune, rouge et à Longola qui 6 provinces donc comment qui a 11 provinces. Oyebi Mobutu a été un homme des Américains. Ok. Mobutu a tchaki eko tchenen ba tchaki Kabila. Ah ok. Mobutu ne dirigeait pas, ce sont des Belges. Même si on est au Rwanda, Bisengimana na bureau. Ba Belge obligé ka. Azalawana Bisengimana. Lelo yo drapeau oyo Mobutu asalaki. Eza drapeau ya dictature, loboko oyo esimba flambeau na. Flambeau. Ntaolongola ngo ezate. Nana simba loboko eza nani? Eza ye. Le guide. Yende muta sembi flamba zo la exception nzela. Bongo nzambe siko za wapi? Nzambe za wapi? Toza ba peuple croyant. Ba bengi kuna nzakomba. Ba bengi nzapa. Nzawe. Ça Sambilolongo. Sambilolongo. Bongo aza wapi moto akeli mabele na ye. Aza wapi? Ça c'était la dictature. Mais erreur à Salaki, parce que vert aussi, c'est la bleu. Ah, donc il y a qui rouge, bleu, vert. Et rouge, bleu, jaune. Symbole quand il y a moto. Et on est qui jaune. Oh, ils ont coupé là. Mais il y a quand ça qui est en couleur verte. Non, ils ont bleu. Parce que mon kilita, on zamba keliango. Matiti vert, hein? Prospérité. Et la crispe bleue. Donc, à Salaki Naye, et l'autre côté. Et ça, tu n'as rien créé, mais Satan le dit salaboye. Alors, Satan a appris à détruire. Yozo benga Zahir. Mais Zahir, on va Nzadi, Maï. Obenga tu Maï, Basirend. Basirend des eaux. Alors, Talaskombo Kango. Jamais, même Maï, et les cas mboka wana, Robenga Mutu, comme Maï. C'est que Maï Mutu Ndego dirigeait Bisso. Pendant 32 ans, c'était le pouvoir des eaux. Maman, Obi, monde on a besoin de makasi, hein? Mon côté kosayo. Yango ka exemple, Oyo. Nazako pesa. Il est grand temps. Total et la mokili ndenge mususu. To pesa valeur na biso. Celui to pesi valeur wana te. Muto ko pesa biso valeur wana azate. Alors changement à Mobutu wana, est-ce que c'est là qui est important pour les Congolais? Tout ça qui est important. Pourquoi à garder qui n'a le loko wana, c'est qui pour l'intérêt na yé, to pour l'intérêt à ba paya. Ezaki pour l'intérêt na ye. Ok. Dictateur, parce que mon père y a lingos à la dictateur. On a babanga yo. Oui. Ato bomi kuna mitango ba intérêt na bango. Ezoya. Azo komisa yo. Omoni likambo yo salami mama. E salama pe na royaume Congo. Eloko ya sikezate mama. Ecclésiaste alobango. Eloko ya sikezate. Na kobeto lokaka muke kaka. Un jour to redévelopper ango. Obi na royaume Congo, tango Portugais ye, a kotisi mobulu. Kokotsa ki mobulu, ba état et salemi. Entre ba prince, ba komi ko bunda. Oh, yo kaka bula mpemba, kimpese. Ezalaki divisé. Ezalaki divisé. Babundaki wana pona likambo ya pouvoir, corruption, makambe belé, ba maladie. Royaume Congo. Arrivé à Portugais. Arrivé à Portugais, il y a le même système. Alors, le quoi ngano toza bandeko, toza la pouvoir. Portugal bi intérêt nangai awa est commis en danger. A tourner mu Congo. Akamati mutu
mosusu atiwana. C'est exactement ne basala ki lumumba na Kasavubu. Eluka sekezate mama. Bati lumumba na Kasavubu na Mobulu. Or Mobutu azalaki pembeni bazako préparer. L'homme a Bachombe ba ignorant. Inconscient. Mama, oyebi yana yoso ki sika wana. Tuzotala bango na musika. Tuzotala bango na musika. Mais nakolo bate ke Félix azosala te, hein, azosala. Mais bitumba pesa makasi. Tuzokotala sika wana. Donc il faut qu'il y ait des vrais Congolais. Aye po na souci ya mboka na ye. Aye te po s'enrichir. Richesse ezali paix. Na ye boy na bengi yo to bima. Tranquillité, ouais. Yangwana. Donc ya Mobutu ezalaki dictature na ye. Ok. Alors, pourquoi drapeau wana o ya bar rouge jaune azongisi yango na période lisusu? Pourquoi ezongi? Siko lokola drapeau wana ebotamaka na conférence ya Luluabu. Alors, c'est-à-dire, mais quand on a expliqué biso conférence wana ezaki nini? Mais conférence wana juste après les indépendances. Bakendaka na Luluabu basalaka conférence wana, c'est là où maintenant ces drapeaux ebimaki. Conférence wana ezalaki ba dirigeant ya Congo na ba conférence ezalaki ba politicien. Ndenge kaka Tshisekedi aza kobenga conférence nationale. Oyo nyonso ba Mobutu basala wana kuna pe esalaka ndenge wana. O babengaki ya loi de Gadajika soki banajika yango wana kuna. Voilà. Esika drapeau ebimaki? Oui, ebimaki. Esika bazalaki d'accord ke bakabola? Oui. Non, bango bayebi te. Bon, obi dessin mosusu bakokinela yo, moto a dessiné. Abi mwana ngai afingyo me yo yebi na yo te. Ai yebi no te. Mais biloko msoko yangwana na yebaka te. Mondela lobi soko lingo kosa moto moyindo. Tchalika mona livre atangaka na ete. Mais lokola Congo eza mboka moko mystique. Abundaka ye moko. Abundaka ye moko les esprits. Saminduki. Abundaka. Yango pe bato nzambe aza ko utiliser baza ko lakisa moni sikoyo. Makambo toza ko mona botala drapeau wana. Ba weli ba Congo te hein. Ba weli est là où commence la vie. Yangona ki mbangu alobaki soko bolingo sambela de façon mystique. Il faut botala na est. Ba soda ba kobima kuna. Lelo toza komona ni ba serpent, hein? Banyoka. Mais ça qui déjà prophétie ki mbangu alobaki. Ba sous na soki batami kuse pa zobima kuna na yobaki. Bagisimbi. Mboka na mboka eza na mystère nango. Yango no moni nyapesaka leko yo Chikeva. Oyebi ye otalaka na ba télévision. Ouais, na mona ouais. Chikeva na félicitaka ye mingi. Nenga salaka so na ba cimetière. Po mboka okoyeba place bato bavandaka eloko liboso ya kanini? Cimetière. Mais tant que vous avez négligé bango. Vous avez un cimetière. Côté ka yangono même ba chef coutumier ba rosasu na droit côté ka ba terrain. Mbopaya a resomba sur terrain. Oyo nyos ba somba ki na ba terrain de façon frauduleuse nyos of bazongisa. Parce que ça mbongo à Congo. Ba bimise loko mokote on a uti na mbongo na États-Unis, on a uti na mbongo na Rwanda non. Minerai ya Congo. Yango ke zoko bo ba Congolais. Yango pe baza ko somba po ba kotisaka ba paya na Bible basalango na Samarie. OK. Ba bomi ba kolomboka ba koti ba ekolo musuna kati. Voilà maman. Alors, ce qu'on a clôturer sujet à drapeau et là on y aurait koloba na mokonzi mboka na bato Rolanda biso na peuple congolais au Rolanda image oyo vraiment. Qu'est-ce que et là on y koloba na bango pour na ba comprendre na drapeau. O tozana ngolelo o.
Oui, drapeau, on a un changement ou modification. Ok. Pourquoi on a un changement? Oui, tant que tu as un banamike, tu as un tribalisme moko inconscient, tu es baraté. Guerre, ce que ça na est, na kisangani. Ah, eza kuna na est. Drapeau. Drapeau si wakabola biso. Au monde en esprit déjà. Okoye bangote mais de moi zako utiliser yo inconsciemment. Ngana lobango. Basusu pe ba lobango. Mais lolo tango tokoli ovandi ngonga moko zo méditer otala mokili. Abi eloko eza wana. Tolobaka ndengwana te? Oui, tolobaka. Siko maleli ezali wapi? Kaka kuna ou bien na Congo mobimba. Ekomi Congo mobimba. Iyo soko ye ovie. Mama kuna kufi mengai moko pe abakufi yao. Tosala nini tolela kaka ensemble. Tolela ensemble. Omuntu komi na likambo yo. Mais Nzambe atiki biso poto zongisa bolingo parce que Congo ezali mboka na ye. Ndenge nalobaki Congo ezali divin. Eza kombo loka ba Israël. Congo wana yo kaka. Oke na bangombe bakoloba a Congo mongali Nzambe. Yangona alingi to zonga na bomoko. Na bomoko. Poto leli biso nyonso mais lokola toza ko sosola te kaka na ba télévision ba français zangatina. Likambo nano eza te. Oh Katumbi, oh Kabila. Mais ngati ngana bota meki na iba Katumbi te. OK. Bozo ça la publicité à batu moko mais non. Décidons ba patriote Congo na biso nenge menda za ko sala à comprendre ba tundu ba comprendre de lo que tika la biso ngwana Félix à comprendre tout le monde ensemble sikoyo drapeau oyo ndenge na joka révélation Kimbango eza mutu te. Les esprits. Les esprits. C'est le Saint-Esprit. Akokota lilo epai na yo. Osali makambo akokota pe epai na ngai. Lelo yozomona nzelo ya rouge wana. Elingola sa makila. Makilo ezotanga. Makilo ezotanga pe tokokufa pe pona ebendele. Pona bendele. Il faut batia ngo croix. Il fait comme ma croix. Passe balobi, moto na moto amema, ekolu sunaye. Lelo même na mboka, so bazako tonga mboka. Moto na moto pesa nini? Amema ekolu sunaye. Voilà. Soko lelo sali cercle. Romona croix eza na kati. Donc le Congo, c'est un pays oyo eza korepresente croix na kati ya croix ya monene. Ok. Mokili oyo tosala nord, est, sud, ouest. E moto aza kuruze. Yo kamwaki te Jésus nzoto ekende koka na nzete moko boye. Bamesira te. Nzete ekoki. Donc l'homme azali croix. Donc, tant que tu as lango, croix na rouge. Au moins, toi, l'autre, bungisaki, après 60. Au lieu de représenter ce qu'il y a dans province, toi, la mike, et entouré croix wana. Et lingi ko loba. Ozala na est, ozala na nord, ozala na sud, ouest. Ce qui est kamba Congo, quoi yi, bisonyo social nini. Totelemi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, émission précédente, pour le qui biso qui le changement qui bangu alara qui biso et comme déjà comme on a
mikolo goya mais sikoyo toli tomona basini wana eza nini parce que bakongole obi kongola aza moto atemba tozoloba na ye boye azocomprendre tabi azolinga yeba comprendre elembo nini ezolakisa ke maloba kimbangu ayebisaki biso alakaki biso yango nde ezomonana ezosala oyebi mama na ota koloba na yo tout à l'heure awa toza différent na mokili oyo ya se il faut ondimaka différence même ata na ndeko bobotami na ye ok mais congolais azali oza mayele aye nani la haine jalousie motema likundu sans cause donc bozala kaka bino nyonso ndenge moko et pourtant nzambe asali bata mikuse ya milai ya minene ya mike tala relief wana o nzambe asala soko tali mpe bamontagne miso mikuse baplateau bamiso milai volcan voilà il faut qu'on dima c'est ça qu'on appelle un homme spirituel ok un grand esprit lelo oyo soki omoni na milia ndenge wana bima balingi nde basalir bima luka milie oyo eza koapporte un plus na bomoi na yo même ntango toza kokola bamama bakoloba nini tambola na bato mayele na ya malamu bato bazoba kotambola na bango te kuna baproblème voilà lelo nalobi awa ata na kojoba critique nandimi yango eza pays na ngai mais yo ovandaki wana eloko nini yo ozwaki en esprit oyo ya koloba eza te mais olingo critiquer olingi akokritike voilà le drapeau unitaire oyo kimbangu oyo ekozala vraiment ke kintu adi tosangani liboke moko ntango oza kopesa mpe explication na bana oyo bakoya pourquoi boye na période moko tala tozalaka boye tobungaka nzela ya nzambe tala nzambe asalaki boye e a partir ya wana tozongi sikoyo na nzela ya nzambe étoile monene eza kobrille na likolo oyo bamage bamonaka étoile eza kobrille l'ensemble ya république démocratique du Congo eobima na orient sur l'ensemble ya bana na ye voilà maman ok merci beaucoup alors lelo oyo ezaka na kati ya actualité politique parce que wana okotiaki biso ma mingi na spiritualité mais lelo oyo bacombattant oyo babandaki kobundela Congo balobi Kabila dégage tokotuna kaka tokotuna parce que tozala mpona kotuna baquestion balobi Kabila dégage Kabila longwe mwana mboka ye mais kaka bameme congolais wana lelo bakomi kosoutenir nanga oyo aza kobomisa bandeko na ye azobundisa bandeko na ye kuna kaka na este kuna kaka na este esika makambo ebanda esika bitumba ya bambula na bambula ebanda me ya koti kuna ale bakombata wana bakomi kosoutenir ye lisusu ke aya tina capitale alongola Félix Antoine Tshisekedi alors yo réaction makambo wana vraiment okoki koloba nini en tant que congolais est-ce que na position naza bien oui oza bien bamona mama nazalaka opposant na mboka oyo nazalaka moboutiste la première heure ntango naza jeune ntango mobutu adui présidence na 65 mais ntango toya komona makambo yango te tozalaki baétudiant tobundaka bakombo na biso meme ekendaka na Zaïre kuna à l'époque oyebi opposition il faut ya na makanisi koya kaka te kofinga motu koya kaka te ke mama journaliste akopesa ngai mbongo parce que soki oye lolenge wana eke ye apesi yo te elobi obaluki c'est le cas ya bacombattant bazalaki awa tobengaka yango baréaction moko épidermique ok mais ntango baza koloba ingeta tuna bango ingeta elingi koloba nini parce que ntango oza koemploye mo moko sacré ingeta luka oyeba yango ntango ozoloba kimbangu luka oyeba yango
est-ce que Kimbango atindaki bato babeta mabanga baboma bato à l'époque à Belge? Non. Ezalaki combat moko spirituel. Alobeka bosangana. Combat spirituel botika mabe bosangana tout ça bate ya kebele. O tokuti ba mama bate biso. Bona bato yo ba fantire ba kebele. OK. Ba zongi ba djue lo kote pa Félix. Ba kanda wana bakepa nanga. Bakepa nanga. Lobi pe o bakepa nanga. Tant bakomona eza yango te ba changer sous mutu. Donc eza na ba malanda ngombe. OK. OK. Nongo to balanga eza na rythme. Voilà. Parce que moto soko zali pona moka na yo vraiment. Au quoi apporter même na baloba. Na yebi ko toza ko solola atamse comment mboka kuna. Et comment? Omoni. Na revu sur le Romero, j'ai été conseiller de Laurent Désiré Kabila. OK. Mais na tout la motoloté. Na qui conseiller de l'ombre. Au moment où Azako Ben Sangaï, au moment où Bazako Bomaye, ministre tout ça Zawana. C'est un garçon très intelligent que j'aime beaucoup. Mais tu vas kaka. Kimia. Mais na koma kana ndenge nini? Suite ya atindaka mission moko awa. Tovandi na pesi analyse ya likambo ekena kisasa bandimi babenganga à partir après réunion ministérielle babenganga yi. Nalobaïga que politique na usala te. Nga ezali na usala le politique, c'est-à-dire s'occuper na bana pasi tout ça yangwana yangono mona katina ya non 24 vieillards. Ah pour l'association il y a 24 vieillards. Yeah. Ah OK. Mais bientôt to kusala sortie. OK. Voilà. Merci beaucoup. Alors, message nini aux alango pour la concert ya solidarité les gars qui lobby na Paris parce que mon a déjà Paris zaki a koningana batu batondi ba congolais bazaki na podium malgré musu bazaki wana bazo kité a komatate malgré ba misusu faki ba ya pe bazo ki invitation te mais une majorité des gens bazaki wana vraiment message no koloba pona bango. Na ko remercier bango nano. OK. Ezate pour matana podium. Au monde de l'autre ça la histoire ngana ote. Oui. Mais le bébé n'a pas kufa pe na lié rien na histoire wana. Mais l'essentiel nini Olobela kiango. Tolobela kiango makambo ebonga. Eza lokola bango na oba mataki te. Mais lokola ba se retrouver ki bango nyonso ensemble. Pour ceux qui bombe betaki wana. Bango nyonso. Voilà. Donc na sepeli mingi na iloko wana mais ba initiative wana pe bazonga pe na mboka. Batika kobeta na mboka bapaya. Ba ke na mboka ba pesa conscience Ba Congolais. Na ba Congolais. Yako zale sengo mingi. Ba luambo ba bunda po na mboka moko ta kosa yo ba tabule wana ba kale Jeff. Mais bazale ko yemba na mboka. Na mboka pe na lingala. Na lingala. Pona Congolais ala muka. Mais oui, n'ebso tout à l'heure lingala eza langue moko divine. O balinga ba boma yango mais itamboli yango. Itamboli. Otali so okena Swahili aussi azana 7 lettres. Okena Kikongo azana 7 lettres. Chiluba ça dépend. Biso tango lo baka chi to tiaka T S I. Pour l'orthographe. Et pour la grammaire française. Voilà. Mais ba miso tiaka H ni mais chiluba so azana 7 lettres. Parce que biso na ngamba fleuve kuna to utilisaka chi. Ah OK. Boyoka ba chikeva. Voilà. 4 langues wana. Ezana 7 lettres. Sokotali 7 multiplié par 4 et puis 28. 28 qui représentent les sages du monde. OK, maman.
Ok, merci beaucoup. Vraiment, franchement, sur la vanille, la police, parce qu'il y a le baiser, mais tout le temps, ça. Et ça, là, mon boy, mon ami, baraté, mais, et ça, là, vraiment, ndenge mo bon fait. Alors, to comme vraiment na suka, na wabize na tanante. Kwa bize na tanante. Alors, message nini, au bombela ki biso, parce que il y a déjà qui na oya, message nini, on a tout noté, au linga ki peso sous oba qui ça par rapport à émission tout ça, lelo. Message ezakaka Kimbangu le Saint-Esprit a fula biso otokuta na susu na batemo susu. OK. Mais oyo mbalo tokutana tokolobela la personnalité. OK. Il y a Félix Tshisekedi. OK. Ba qualité na ba défaut. Parce que soko yebi mutu oko corriger ye malamu. Que ça yebi mutu te mo corriger ye. Exact. Mais c'est un gars bien. Na ndenge nzamba kelie. Aza mutu malamu. OK. Voilà. Lelo ba Congolais bazonga pa ya Kimbangu to basela ka banzambo ba yela biso na Congo. Maman faut bazonga pa ya Kimbangu. Sur pourquoi président de la République Mo Félix Antoine Tshisekedi jour ya serment na a utilisé nzambe ya mindele na peuple na ye. Ah, c'est ça qui nzamba mindele nini. Soko tangi Yesu na otolo bano tout à l'heure Yesu a esprit. Yo monaka Yesu ba pesa ko Yesu a couleur ya mundele. Mais lelo Poutine a bimi sur couleur nini. Na toutes les questions ko abimi sur couleur nini. Ya moindo. Ya moindo. Et puis attention, to solongo comme suli kama Poutine. To bimisa Bible ngano to vandi. To lobeli makamba Congo na Bible. Na lobaki no kenzamba siliki pona Congo. Na kolakisa ngo na Bible. Omoni acte Félix asalaki tanga fukamaki. Mingi basekaki ye. Ba yebaki te. Eloko nini asalaki. Asalaki eloko moko. Il fallait seulement après l'indépendance ils ont la Bible. Mais ce que 8 ans. Tu m'expliques sur la place. Non, maman. Place wana fukamaki. Toko baby ça makambo. Ezali photo ça la thème. OK. Omoni. Nyoki te ndambo baby ça makambo. On peut ça déjà moi goût. Non, na sina pêche au goût to solo lango. OK, comme la suka. Voilà, jour le baga que zena le bas. Jour le baga que papa tel jour obenga kingai. Mais la sali tout. Na yamba yo. Ouais. Parce que ça la paix musala o ezali utile nzamba tiyo na sika na pambate. Voilà, jour obenga ngai. Biblia mtekoloba. OK, merci beaucoup. Voilà. Alors bambote ezali bon, na pesi bambote na bayo nyonso na yebi parce que so na bina tangawa baza ebele na lobi kaka de A à Z moto a se retrouver na kombo il y a rose fleur et tout ça ayebi kaka batindeli ngai mbote. OK, merci beaucoup. Bambote na Blanchine Tonza, bambote Sigozali, sénateur Beke, bambote Bisinga Bozali, Pelé Tanfumu, Tobosani Teroki Masamba da Silva et pourquoi pas à Isabelle Mutobo, bato vraiment basala que Fleur Monde, ba vidéo vraiment épandana par-ci par-là. Un grand merci à tout le monde. On écoute une émission vraiment ko hésiter na ko s'abonner, ko partager, ko commenter. Connaissance vraiment et ça pour l'angaïté et ça pour papa Philippe mais et ça pour tout le monde et ça pour les Congolais surtout ici ka bazali aux en a remarqué au ça là numéro na biso ça on a vraiment au contacter biso soit au premier biso na WhatsApp tout ça on a 24 heures sur 24 heures pour na service na bino alors to kutani pour na mbalasima merci beaucoup.